Mbakala ya mbata pel vidéo nanga. Nakosalela yo séance toute la nuit. Crois-moi oko savourer. Bakala. Naza Amazone. Olia chocolat. Et après tout ça, yoko senamai. Après, yoko belelanga. Ongana bonanga makambo. Patrick. Voilà, mbote. Fidèle abonné, il y a Rose Bonbon officiel. Voilà. Kofax de Maroc, après Sibino. Mbote Nabino. Et Bele Sika Oyo. Ezouami Bino. Voilà. Bon, ils ont makambo sous. Bandero nangai. Bon, mon tour à niveau assez. Mais moi sengara, ça dit faut qu'on quitte dans nous assez pour nous recadrer dans nous battre mususu. Na zolo ba awa na ça dit na moi passer na motema na moi kokamwa. Voilà. Kokamwa pourquoi? Pour la ndeko ya moi si na kombo ya Fivek Mayamba na baraté bateau bolobelaka fait rigola. Natani pena kombo bateau bolobelaka ça dit bateau bolobelaka fait rigola. Biso to na problème na été. Tu as un problème na yété. Na tangi kombo awa fait rigola. Faire. Na tangi kombo fait rigola. Pour toi un problème na yété. Tu calcules la maram na épité. Parce que pour ngana défendre, ça dit pour ngana démontrer na bateau grandeur. Il a fallu pour pas. Na ta besoin ya ko finga faire rigola té. Pour ça dit Moussalo fallait à Sala, tout ma cambo fallait à Sali. Ça dit, il faut l'oba la place à ma finga. Mais Batou Oyo, Boya redéfendre, Kouloutou Nabiso Wana. N'est pas raté, et ça a nini na kacha mitou nabino. Na vie et comme on a moi moro boye, attends en bala, il faudrait tout ça à boye, da YouTube awa. Alors, et ça on a moi moro boye, il faut nous conscience et son arana, nous Fivek Mayamba. De quel droit yo ya ko vandi pena? Ou ya ko manquer un artiste comme Fally pour pas respecter ndenge yo lingeli. Ce qui yo a un problème là on a GL Show. GL Show à comprendre c'est la vérité zali. GL a lobby bon, ça dit nga fona dans la ngamba vérité. Problème nini li kambo nini? Problème nini li kambo nini? Na éviter. Ça dit bah n'importe quoi aux lo bara la combo ya Fally pour pas être de la fierté du pays. Na éviter et ça kakapo aux gens va rendre dans GL Show tout et ça pour comment soutenir nani fait rigola makam susu ata vous donne lingo lo bana oté mais bozo mi sur na terrain moro boya ko loba kaka tant to loba le comme oh non bozo rabaisser artiste wana bozo kitisaye oh boye ngana lo bara yango bino bateau bo défendre grand frère wana bozana makambo ebele ça dit besoin bateau bon bref bozo la pendant séance à émission séance à live ya rotier na ba prière pour carrière na efungwama ça dit pas dans le mois lumière 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 qui n'est que la passe à la francophonie ça dit éthique à la pénale libella avant nos lumière a comme la lumière n'est pas fallu ba lumière la carrière na bango bino boza bat fo sala ba sali ba live ba prière pour un artiste na bino wana Fivette na place oya ko manquer nana ketchup respect na place oya ko finga Fally pupa oyo na ndenga mabete Fivette oyebi oza ndeko na nga ya mwasi mais Fivette Mayamba na ndimite ke na vie na yo okozwa ata mobali moko lo roi Fally pupa en tout cas na ndimite pena ke na vie no na bandela ngo bien Fivette na tie point la vie na yo te mais na ndimite ke na vie na yo Fivette ke orozwara mobali moko loko la Fally na ndimite ezala makala mosusu ntango ozosala yango c'est vrai miso ya bato oui mais un moko ki bomoto mpe nano fo esalaka c'est-à-dire ki bomoto mpe nano fo esalaka nano c'est-à-dire yo moko sali na yebaka te esala bino sali na yebi te dona yebaka te plaisir ni boyokaka oye mpe no vandi ozo finga moto osali moto yo moko yebi ke moto oza na niveau ne ata mokie te akobanda koboko la famille na yo mobimba mais oyo vaye na yo ozo finga na yo ozo déborder no balangage soki yo c'est dit soki yo zoka motema pasi ndenge aigle
azo dédicacer Joël Show ndenge Joël Show asala na ye show apesa na ye position ya kozala warrior alors yo na barande na Joël Show allez pour ça dire voilà pour tirer bien faut y a pas luka ko tiraka aigle franchement maman tana no vi o yayo tana no vi o yayo ngai na ni pesa discipline mo na réseaux sociaux ya ko finga aso batute nga pena en tout cas ma ko finga batu na finga aso batute koloba vérité oui koloba vérité oui ndeti vérité aussi ko fivete yo faut yeba lelo ezaki na vie na yo peut-être tu okufaka ndeko na mwasi ozwaka mobali lora falite ozwaka mobali lora falite tu okufaka fivete tiango na mutu na yo alors ça dit caméra ko sarabinoté oyo otie caméra na yo obali ko bano ba n'importe quoi ngana lo bango toujours bato bo finga rafinga ça dit bato boye boya ko finga finga bato na ba internet awa beta dama bato bo finga wana boye bien moté alors vous ça très attention ah pe boni pe vie de prière té donc ils a récemment pour na bino oye na on a réseau sur petit caméra na yo allez oye na yo fali nani boye oui beta dame na ye il a pas fier il y a besoin mon plus tard besoin kuta na makambo belé na ba vie besoin mon ke ba vie zo kwa avancer raté au temps la âge boye mon moi si 47 ans vie eza kwa avancer te mobali pe malonga te pona nini ça dit ba bozo ba blocage au miko tisa bino moko mutu moko oya yebi ota calcula ote soko na bakanda na ona Joël Show kuna allez ozoya ko lati sango na nzoto afali epupa camarade na yo kaka ou soit ozoya ko soutenir kulutu na biso fe regola allez pour la kisaye ke yo lingi ye mingi po ya ko finga fali non biso to kana besoin ko finga ete mais to lo bagane ba vérité ndeti vérité ça ke fali allez ki fere banda lelo ti lobi wana aleke na makambo tout ya musique na kana makambo na ko prouver pourquoi na lobi ka lekiye donc ça dit côté on a kutu ko comparer Ferregola na Fally Ipupa deux artistes là on comparer bango et ça insulte moro grave parce que ça dit écart ça tellement moulayi na habité alors pour défendre calmement Fivette ce yo yebité ce yo ça dit na habité bon bref na niveau de titre na ote ndeko na moi si Fivette mais yeba yango bien ekoto na mutu fondation jamais fondation et organisa manifestation dans la payant jamais concert wana ya terrain municipal est organisé par la fondation Fally Ipupa na occasion ya 10e anniversaire na bango donc jamais fondation oh déjà ils a créé pour na kosunga batu allez bazo fêter 10 ans na bango babetisi concert et ça dans la droit d'entrée et ça impossible fungona matoyo yoka Fivette fungona matoyo yoka mais pour na bino ça dit esengo boyoka ka non plaisir tango ye na yo bon ye na yo na ye na ngana zo manquer Fally respect batala nga batanga ka oui batu ba otalo ba ocha oka oui batu ba otalo ba ocha oka mais ba retour oyo ko la kamyo na ba vie boye ba rango plus tard makambo boko sibir na ça dit makambo boko sala ba retomber na ngo vouloir ou pas boko futa ngo ezali mutu moko ayebi ota calcula ote oya kanoka ka poser na téléphone na yo trépied caméra micro allez on va dire que ba n'importe quoi ngala lo ba yango bato bo defendaka artiste na biso mususu wana Ferregola botolo ma finga de côté boya ça dit boya pena ko kumisa ina makambo asali na musique tellement que avant mwana devant Fally Ipupa yango boya aka na mafinga bofinga nana bofinga Fally oh Marco Sia mwana Fally te oh boye mais non bozonga na makambo ya musique na mama musique non ça dit bozonga na mama musique tourner Amérique ti lelo tozo la moi d'août tango ici le 30 tourner Amérique le 30 na lobby bien tourner Fivette Mayamba tourner il a fait Ferregola à Amérique les États-Unis hein le 30 mois d'août tango ici tout le monde a dit moi ba ça dit ba publication moi lo yenga wa soki Bercy soki ndenge nini suite tango za ndenge nini ça dit boza na suite nango te suite il a sorti à Dynasty D boza na suite nango te
boye bakate volume 2 wana ofale bi maikanga mana nangi na Sony musique pour na nini to tia marna to kate to yeba ba information na bino tout mais to beta yango kara to kipara yango te po etali biso te boza tellement mikie etali biso te na obeli maboma te borobela maboma bien double stade de martyr ezoya borobela maboma bien en tout cas na double stade penata mozoya année prochaine ton sentiment yo moko na nokutu ndeko na ya mwasi parce que ozandeko ya mwasi fiven ozana mobali o akomata na cheville à validé mais on doit refana yo que n'importe quoi la combo ya un grand monsieur un artiste qui fait la fierté de ce pays bino oh bino beaucoup futa ça dit il est de génération en génération bon on a le raba blague bon on le raba blague mo boy ça dit bon ça la bagé mais oh yo bino beaucoup futaka de génération en génération parce que ce n'est pas normal tout le monde o ya calculer yo té l'autre côté sur dans la barande de la GL show allez vous voyez bon mais franchement sur ça la mo pour se ça papa Hervé mais bon peut se ba conseil bon tu as la prière carrière et faut moi abeta ba grande salle le roi moninga parce que c'est pas normal c'est plus de 17 ans de carrière solo mais concert à monene ga mo stade de martyr pour na bino wana ne ça dit grandeur na ya wana o boya ko finir la fallait pour na concert mo stade de martyr oyo ça dit boluka bo komisa yango ça dit boluka do bino moko na mayele na bino mo boluka bo komisa yango bo inventer soit des débordements bo soso là Fally Ipupa très fort number 1 le king Yaya on est ensemble.